Il y a une histoire tragique et terrible de Joyce, Congolais à Brazzaville, vivant en Allemagne. Il y a Likambuya Somo. Joyce Akutani, na mobali, ya mundele, Etienne, kaka na TikTok oyo. 6 mois ya kosolola na TikTok, na TikTok, bokoti na WhatsApp, et puis, wadi kosolola. Après 6 mois, bakutani boye, bakeiti na mariage, balani, nzoka, Etienne, mundele oyo afalaka na France, na Normandie, azalaki revenant assis à Koufa depuis 2013. Ils sont autour de la yo et salami kakaraba janvier awa 2025. Yo mutolinga ko bala mundele. Ngai fana bala mundele, nalinga kamindele, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Makambe m'a dit ko sala ba mikolo ndimela nga ya ezo kipete mutu mundo ali wapi mundela ali wapi okoka lisolo ya Joyce ekopesa yo mutu ko swa ya ko sakanate. Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision, Bissika Nyos Tubozwami. Merci la confiance, peu fidélité. Vous allez continuer à sa programme Oyo, Radio Lokole, Masolo, et pas wapi chaque fois to kutalaka, to solo la makambu Oyo, et ça dit que na communauté na biso africaine, mingi biso ba Oyo, tolobaka, lingala. Ngai babenga ngai fiston pelende, tata ya sedeke. Soki ba liboso otala biso to esaka chaque fois, joie soin, ya ko s'abonner na chaîne Oyo. Ceux qui aussi sont s'abonner awa ok na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube Afrique Masolo au s'abonner et puis Hollande biso di susu na TikTok ya baka yango chaque fois awa de coloribus and gistibus non put disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ceux qui auront besoin de couleur, ou de couleur rouge, ou noir, ou de moisi à mundele, ou moisi à motumwindu. Ça dépend de muta olinga. Kasi salaka attention. Bon quand sakate ke e pa ya mindele, to mindele basala karabaki cité, mindele basala indokité, basaka la kindoki nenge mo gala batumwindu. Yoka lisolo ya Joyce. Et puis on vous prévient, tous autres pesa yo alerte ya yo butolinga Facebook, TikTok, surtout TikTok. TikTok oyo ezala makambu ebele ya salaka attention na TikTok oyo. Yoka lisolo ya Joyce. Joyce aya Allemagne mwana mukie. Ba parents na yeba ba Congolais à Brazzaville. Ba ya ala Allemagne na âge ya mukie, âge ya 8 ans Joyce. Akoli na Allemagne, alobaka ki allemand donc ye ça va, akoli kuna atangi kuna. Alors Joyce a qui même la fille trop téléphone, trop TikTok. Là je vous mets en garde aussi. Surtout moi si ma bala gros a trop téléphone, trop TikTok. N'habitez. Donc venir ne reste pas qu'on vive à l'époque où le téléphone est quitté, bon normal, bah tu as micro va courir. On ne peut pas être tout le temps en téléphone, tout le temps en téléphone. Elle me rose à rappeler tant autant de télévision. On va lui prendre pour te pousser à réfléchir. Téléphone, où est-ce qu'on a votre réflexion? Moi, on pousse ma canton musique, ça a été, nous se communiquer à la téléphone. Nous se communiquer à la téléphone. Il faut faire très attention à elle. Alors, tellement Joyce était toujours mis à la téléphone, spécialement à TikTok, à Koutana. On dirait à TikTok, na mwana mobali moko. Mwana mobali wana mundele, comme on a Etienne. Lokola Joyce abanaye kulba ngafra bala kaka mundele. Ngala bala kaka mundele, on dit que ça mama bango yefa bala kaka mundele. Yefa bala kaka mundele. Alors chance et sourire pour na ye, akuta na mundele na yepe na TikTok. Ba bandi ko so na mundele wana TikTok, ça fait 6 mois. Kombo ya mundele oyo Joyce abanaye ko so na ye comme mundele wana Etienne. Etienne ayebisaki enfin d'abord sur la TikTok et puis dans TikTok et puis beaucoup na WhatsApp. Etienne ayebisé non na France na Normandie. Eh bande ko ya France Normandie, ba Normandie. Na France na Normandie. Batanga pekela si est atanga boydo ça va. Ba solo la ka très bien on balé Joyce na Etienne. Basola kaka na téléphone, appel vidéo, basola appel vidéo, basola bakas. Et pour ça là que tant ou 6 mois et coquille. Etienne a quand même photo mon quand même ça fait 6 mois qu'on a téléphone mais moi été. C'est Etienne qui viendra en Allemagne.
Etienne a en Allemagne 6 mois après tant aye koya Etienne o il a habité ba do ka presi anini et Etienne aye ba kutani na Joy. Il y a après ba ça il y a 6 mois, il y a qu'on soit un téléphone, ba appelle téléphone de la raka wala ba kutani tiko effectivement fait les gars qui wana ba ça lui peut fait à ça là qui 3 jours. 3 jours dans l'hôtel. Il y a certaines personnes qui couchent avec des revenants. Mais ceux qui couchent avec des revenants, ils sortent dans la nini. 3 jours après la zone, pendant ces 3 jours, à Koutanipe, la famille, il y a Joyce, Loli et Conso. Bon, le col va mindele. Biso va noir. Tout le monde a le col va mindele, tout le monde a habité culture qui tient dans bango. Tant que dans 3 jours, Mbalamoko a occupé liste et Libala parce qu'il tenait vraiment à marier Joyce. On a zone en France, a zone en France. A zone en France. Yaya, quelques temps après, le soir de janvier, donc c'est en 2025 en janvier. Et dans janvier, c'était le 20, between 20 et 25. Ba pesa biloko nyonso tout ya Libala et pas ya ba Joyce Mark a pesa. Alors, ba programmer siko mariage non? Ba proclamer mariage. Ba te peut jouer un mariage. Alors, grand frère ya Joyce. Voilà ba le temps comme on a été. Pourtant comme grand frère Joyce était. Grand frère Joyce peut pas coller en Allemagne mais de temps en temps on est au Quai de France, azala ki na camarade na yemoko pe ya mundele à la France. Batanga kala yepe na collège moko. Ma petite sœur se marie. N'est la race qui marie j'ai ali fait mariage ali to invitaka batu mususu bayaka par-ci par-là. Grand frère ya Joyce a invitaki camarade na ye. Camarade na ye wala bote ki France a ye. Kombo ya camarade na ye wana Marc. Donc, Marc, un autre Mundele, à rappeler la France, camarade, il y a grand frère, il y a Joyce, Oyo, Azobana, Mundele, Marc. Oyo, Mundele Etienne, pardon, on va écouter na TikTok. Jour ya mariage, quand on est à la caïba, on dit à la non, donc, jour ya mariage, quand Etienne, Marc, tango yé mariage, attendre le mariage très bien parce que si comme ça qui mariage la salle moi et ça va en anglais venue bénir mariage wana fait tu peux kaka ezawana. Alors il se fait que Etienne Tangaya un ami Marc camarade ya Yaya ya Joyce tango a commis bénédiction nuptiale et si là qui déjà comme la fête c'est tout prévu Marc Soki mariage s'il fait à mariage ici bakola na hôtel moko songolo na Allemagne wana et puis bazui avion que France vacances pendant 1 semaine et puis ndima qui parce que et Marc Andima qui a s'installé na Allemagne pour la moitié. Yaya. Bokila na makambo. Ma solo mstobe takasto beta li solo so la fiction. Au moins la maseki. Au moins la li oto nzoka ma solo ya solo sala makana ma vie ya batu. Sala ka attention ya soki ozangi vie à prier. Non. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Avant yobala, zala sur ozobala nani. Otere na kobala mindele batamaka mwa to pekisi yobala mundele te mais joatan ya koyeba famille ya mundele wana. Ba uti wapi nani bandeko na ye. Bazaki na mboka nini ye konso. So monika mundele opaniqué. Bokanza mundele mbongo mundele so mbongo te. Makambo tole ko bona po atu mwindi ba revena même pas mindele bandiko salema yaya. Somo tant que bénédiction nuptiale de Sili fait console, c'est-à-dire que Etienne, camarade, il y a grand frère, il y a Joyce, non Marc, c'est Marc qui est l'ami. Etienne n'a pas mundele,
excusez-moi quand nous faisons la confusion ma combo, mais il faut comprendre. Donc Etienne Nde azali mobali oyo ya Joyce bakutala ki na TikTok. Marc sikoyo azali camarade ya grand frère ya Joyce. Voilà. Alors Marc a commencé un peu en retard. Bénédiction de Sili déjà fait, tu vas mais là quand on a fait, tu attends à Chico, on doit les présenter, non? Chico, tu as à côté, Mbalambo, tu as à côté na ici qu'on a na venue, wana. Ici qu'on fait des salamaki. Bachaki photo, il y a Joyce, ne bachaka photo, il y a ma mariée, non photo, il y a Joyce, na il y a Etienne Mbal, na oh. Marc atali boy, oh. Biso ba noir et moi de ça confusion ah c'est mundela ngo yeto yete mundela yete kaka ndenge to reconnaître ba noir facilement ndem ndele ba rappela confusion ko reconnaître biso ba noir ndele biso za rappela o mundele mais mundela ko yeba ke o muna yebi mutentel o lebe mutentel ya tangu Marc a kota ba mona photo ya Etienne na Joyce atali oh mais oh Etienne qu'est-ce qui s'est passé à garder calme. Mouninga na o benga la fête grand frère ya Joyce. Aïe, ah comment tu fais mariage mbalamako Marc Atouni grand frère ya Joyce. Où sont les mariés? Non, tu vois la photo là c'est celui qui est marié oui oh bazawapi. Oh kasi bangwana babandi kutu déjà kokende parce que tu arrivé en retard. Bénédiction de Michel et Salamaki déjà fête c'est pour cela que déjà moi ndambu Joyce na Etienne bakota na mutuka bazokende na hôtel na hôtel pour la nuit de noces. N'oubliez pas que je vous avais dit ici nuit de noces ça va déjà kala. Ça qu'il a fait ensemble mais jour voilà les gars va remplir la formalité parce que là qui mariage. C'est là qui déjà mariage. Bakota na mutuka bakei. Ndeko oyo camarade ya grand frère ya ba Joyce Marc n'avait pas vu la chance ya komona Etienne Boyi bakota mutuka déjà baki ya monieka la photo. C'est ainsi que Marc dira à son ami qui est le grand frère ya Joyce mais ce type s'appelle Marc n'est-ce pas? Oui mais moi je connais ce type depuis en France. Type oyo tanga na collège moko. Oui, c'est vrai, c'est français. Bafana en Normandie, oui, to tanga na collège moko. Biso yazaki na to presque niveau moko mais ya bana ko sala sujet subject c'est quoi? Cours mususu na pe ko to yebani na yebiye. Mais moi ça me cœur. Mundele oyo benga Etienne wana. Akufa déjà na 2013. Bakendaka vacances dans famille mobimba na Angleterre. Na ski, webi ski, o batamu wana ba glace ba ski wana. Akwea na ski akufa na Angleterre. Ebembea na France. Moi je participais na ba obsèque wana mona yo akufa depuis 2013. Jusqu'au 2025 na janvier. Combien d'années? Quand il est plus de combien d'années? Quand il a assis akufa na 2013 dans Allemagne. C'est ainsi que grand frère Josh dira, est-ce que tu es sûr dans ma Cameroun? Moi je suis sûr. Bon, je peux aussi douter, mais je sais que c'est lui. C'est quoi bazar? Oh non, bah, hôtel, Songolo. Non, parce qu'on peut aller là-bas pour tout quelques questions. À mon amour intéressant, à mon amour étrange. Yaya. Avant Obala, Libala est à la Kaïsengo, l'institution Oyo, Bakadia Pemba, Babundisa Ngo Makasi. Mais oui, Yeba Kape Okubala Nani, avant Okubala, Yeba background en anglais. Moi, si Tomo Bali Obala, Tala Yeba, Papa la Bango, Azalaki Nani, famille Nae Nani, Bakamarade Nebanini, Yo Kuten la Mobali, le Kolo Monika Azamundele. Pour d'ailleurs, Mindele Bazara Mbongo, et puis, à Osa de Sika bien, Asadi Matalana, on dit bien que ça, bon, ya, Baba Ndeko Bele, Baba Mindele, Atana Kongo, Atawap, rare ma famille en Baya. Rare ma famille en Baya. Voilà le détail, Mogoboy. Etienne, Mundele Wana, Oyakobala, Joyce, Ayaki, na couple Mogoboy, qui avait présenté que Bango, Baza, ma famille na Bango. Et ce couple-là était resté dans la fête.
pendant que qui nuit de noces. Bato epele babala na Congo, to na poto to na friso wapi. Oui c'est vrai, mais souvent ma famille mbali baya. Mais mingi est-ce qu'il y a yo obala mundele, est-ce que na fête no ya mariage. Toi mundele ba ko pesa basanga. Famille mundele zaki. Aujourd'hui tu as vérifier mundele wala famille zaka wapi. Tu as pris le temps? Est-ce que tu as pris le temps de vérifier famille mundele wala? Na tango katobale ko katolokola bakama ki revenant oyo batu bazo ezali kaka batu mwindu yaya e komitina mindele ya to betali sola mundele kaka mundele bakama ka boy et si ka voilà maintenant mundele mususu revenant mundele revenant a kufa depuis 2013 na Angleterre na ski a ekobala na Allemagne na 2025 na janvier yaya somo. Et puis fête. Oui, puis, n'habitez. Pourquoi est-ce que bah revenant, bah l'eau la ramukili o ya biso boyenga pe sa nga mutuko soit. Donc tant qu'on va na yambaka na papa Alexis. C'était na papa Alexis, on doit Alexis to na ngolo baka non. Salaka attention na ba air. Le ba cimetière. 12h. Na 15h, 12h, 16h, na 21h, après ça qui va air, et monsieur Salabara Awa. Salaka attention. Et to beta li solo moko andengwana, fi moko boye, mobal na ya kufaka. Ba kunda na cimetière. Fi wana kendaka na cimetière na ba 12h. Akota na cimetière, amona so cimetière kangamba e so pena nini, ngapel solo ngi bunga na mutu. Avant da boya solo na nimba, mais autant na vision moni, ba tu ba so bakangi bango ba chaîne. Bakanga ba chef bazo leka parmi bato wana mona mbala na ila torsini na kipo mukuse alinga ya bemba na bisi me yo owela ngate la mama lili ozoela ngai fleur on na fleur nini est-ce que na ça difficulté ma lili tangu papa ya Suisse lobaka cimetière za monde mususu. Et moi, je vous ai toujours dit, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs moyens. Batuma bimaka na cimetière kuna bayeko duma na mukili. Habité balinga mukili oboyendenge nini. Balinga mukili oboyendenge nini. Moi, anecdote mon mukili. Je vous montre autant voilà la grande prêtre mère, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Tous les cas dans la cimetière, il y a Émérancia. Dans la Afrique, il y a un cimetière à Émérancia, Westpac. Tout le qui ah cimetière est tondi et consort et cimetière est tondi. Tout le monde deux filles babi dans cimetière et consort moko a simbi fleur. Et ba fleur o ba izalaka ba ko tika soki o tala mutna na tombo na Eurobi ozo déposer ma fleur va bouquet de fleurs wana. Moi ça simbi fleur bisto le kana mutuka. Ta fille on mbali ba dans cimetière. Ngala bi bato bona beto beta masolo ba revenir bele ona pe des ali wana uta cimetière ça ne muta kufa ba kepe l'âge ba ko li hein obona ba ko li hein ba tike les fleurs a su fleur wa simbe ngo akia so mamo loko ay ko zonga to seki la biso na me biso na mutuka to leki siko liboso ezali ka taba mo ba 10 minutes, non, 5 à 7 minutes, McDonald's, ça qui est le boss, document ça là. Tu comptes ce qu'on a McDonald's. Si tu as drive through que son maman au pays. Tu comptes na McDonald's, tu as tu as des filles, tu as 10 minutes passées, des filles, ba ou na McDonald's déjà, ba emporter na McDonald's. Oh! Mère abi, t'as la fille to monnaie na kota cimetière bangote. Oh, ma fille ngo bangote. Oh, bah, kufote, bah, on s'en va payer le olia. Ngala sibe, ngala okita tout le monde. Binu mo sa iboko mi andene. Bisto to l'équipe nous na mutuka. Boko mi ba mo andene. Mera, boya ko tout notre tête là tout le monde. Mala ba fiya ba mo simba ki fleur, atade biso ba seki. Comprenez? Ba tu ba zo zonga na mukili oyo yaya. Dès que vous avez sur le solo, même avant au mariage, avant au bal, il faut aux la sur origine ya moi si na yo to mo balo yebaka ba famille ba mariage au kuta libanda au kuta na mutu libanda ka ba ko ande ko ale bo balani nande la tangu ya kaizaka ba otuna
koko na bino nani yo mwana nani koko ya koko na bino nani bo ale ko vanda wapi siko za sunde mwate okobola ka mutaji ala si mundele na ye mbangu ka osala mariage ko si mundele oyebi origine na été et papa Alexis no baranini musuku ba ça papa Alexis ça papa Alexis to papa à Londres non je crois papa à Londres basi musuku baba la mukili noir mais aza moi ça revenant au balier pe bo vana rappel na ndako abo tape bana mais azonga rappel na monde wana na tuna bazonga na monde wana de no na moi qui dit babuke au mona rappel ta sono à côté toilette boy ndora à côté toilette a ume a ke kuna pa na bango a umeli ke bana ba ta ume na toilette o ake sokola koti kuna a umeli yo umela bo est-ce que asa mutu ya monde wata limo eta ke kuna monde na bango basaka so timbelie mabe koti est-ce que comprendre to zongi sikola lisolo Marc camarade ya grand frère ya Joyce o ya balana Etienne Mundele la Normandie Etienne originaire en Normandie la France camarade ya grand frère ya Joyce ye comme na ye Marc ye parlé mutu ya Normandie kuna amona ndenge Etienne wana akufa amona ndenge akufa te Etienne wana akufa ka basaka kutanga collège moko na France bakenda ka vacances na famille na ye na Angleterre akufa na ski webi ski te o ba glace akufa kuna koya ka akufa ba yara matanga na France et bien na France ya assistant na obsèque wana atuni bango baza o bakende na hôtel tolanda bango. Il y a des fois, Dieu est bon. Hein? Dieu sait comment sauver les gens. Le grand frère Abi, mais je ne sais pas comment ça se fait. Bango mi baleka ba kote ba demara ba esi mutu ba demara ba landa siko couple hotel wana. Tangu ba komi na hotel. Wa siko Joyce mutabe abeti no. Ba komi hotel boy ba mata ki ata na chambre été. Ya mbasa déjà fête. Fête ça va de tour à liboso. Na ebite mbala o lingoza aide kozwa Joyce akini na ye to ndenge nini. Kaka la réception na on dirait ba santaka et moi je me revenant ba comme na esprit moko boy di a ressentir et le moko boy. Et tena ebisi réceptionniste wana est-ce que na se awa na bo na chambre na se awa bo na moi toilette c'était là se soulager rapidement. Ba ebisi que na kwa kuna pour bo tele na toilette na se na toilette publique. Etienne akenda à côté na toilette wana. Tant à côté na toilette boy mukete boy grand frère à Joyce na Marc kamada mundele ba ye. Oh, tu comment tu fais boni bon frère ça, on bon frère à quelque se soulager. Moi son grand frère Joyce abno to la dit no mbangu ah il y a un problème. Oyebana kina Etienne ndengini. Abino Etienne na TikTok, quand des na TikTok et puis tu m'as dit que solo là tu peux seulement numéro WhatsApp quand des la kabi ah likambo zawa eza vraiment la muti o mninga na ngai komona wala grand frère mtalo o mninga na komona e Marc alobi makambo sur mobile na yo alinga aloba ngote yemo kaloba Marc yebisa leki nanga. C'est ainsi que Marc va dire à Joyce moi na mbali o Etienne il a 37 ans oui bah 37 ans je crois. Bah 37 ans mais à l'époque on a une vingtaine d'années. Tout le temps on a un collège moko. La France. Bah kenda ka congé na famille na umbima na Angleterre na ski. Ko sepe na ski. Akoya ka na ski akufa depuis 2013. Etienne Oyo. Na moni ebo ya kibuti me photo obo sana yewana yewana photo ngo yewana. Yango na fsika bana to landi mbangu na yana tunekse na tala ki mutube soki ezaye to ezayete. Je sais pas non, ce n'est pas lui, ça c'est mon mari, on pose tout le temps et qu'on sort, il y a ça na comment on dit. On s'arrête la France na Normandie. En Normandie, et il me disait oui de temps en temps, bah que nakalma, aïe qu'on pousse à ski, qu'on sera à ski, bah que nakalma, qu'on sort, habiter dans la sola, mais il n'est pas un revenant. Ah ben non, je ne veux pas dire qu'il est revenant, mais moi je vais vérifier. Bon, il est où? Tous les gars sont à la toilette. Yaya, bah c'est là 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 30 minutes.
Nous avons du matin. Ça, c'est quel genre de toilette 30 minutes? Ça va passer là à peu près 1 heure du temps. Étienne ne sortait pas. Étienne ne sortait pas. C'est ainsi que, balanda siko na toilette, la toilette publique, mona toilette moko ya okanga. Bête mto fungwate, mto fungwate. C'est ainsi que bazonga réception bino ndeko na côté toilette awa, en fait mobile nanga wana Joyce Norma. À côté toilette awa, mais toi tu es fermé, est-ce que quelque chose ne lui est pas arrivé? Na kati kuna. C'est ainsi que il y a hôtel. Il y a double que ba fungola bona kati kuna mutu azati. Mutu azati. Comprenez? Ah mais voilà. On dit même ça qui yo. Donc c'est que lui il est un revenant. Assis à Koufan en 2013. Yaya Mundele, comme on a Étienne. Mundele peut me sauver kuna. Mais ce que moi je me demande. Basi basala fête déjà. Ou sala fête na revenant. Baseman sa tikira yokuna. Est-ce que baseman soana? Et vous avez un problème te. Bazela bazoate. Mbalama au grand frère aloba non. Mais ayaki na couple moko wana soi-disant ba ta famille bango qu'on rentre vite kuna. Bazwa so ba kota na mutuka. Bazonga na fête kuna be couple na ba loka bango tala kutseki tala kumamba. Bibala bala. Yom to linga akobala mundele. Est-ce que les solo ou il faut le esprit. Si comme italaka, batu ebeli ba bala l'Afrique wana. Ono mundele, o monga mundele moko wana, ayebise non, ngai na la France, na la Belgique, na la boye, e fami na ngabo ça va, il faut bala nga, mais ça ben bon. Pian après ça, bino pour bino, après simonga libala, mais yé origine na ezali wapi. Est-ce que c'est mutu normal? C'est mutu normal. Ne vous précipitez pas de vous marier avec qui que ce soit. Ata noir, ata indien, ata nani. Yeba origine à mutuane zaliwa pisinote. Mabe et koki kokota. Est-ce commis? Désolé pour un chair de poule. Je me suis dit, alingena kabolo ya ngona bino pour comprendre ma nation. Pour le monde oyo est comme terrible. Monde oyo est comme terrible. Tala di solo, il y a Joyce. Na Étienne, to bomela kiyo, na après-midi à l'élo, yango ya partager sur le haut. Partager sur le haut. Bino ba to aussi boba déjà mindele. Soit mundele, to étranger, to na numérique ko vérifier background. To bête ba solo pe ba noir awa. Moko ça va ko d'Afrique du Sud awa, sud-africaine, moko abala zimbabwéen. Ba kenda oh non, na ina mona pas la bino ba kenda ti pas na Zimbabwe. Et c'est la même histoire hein. Alors que c'est pas la mission des avenirs kuna accueillir kuna na bala mbala ba bote la bala maintenant ce que bala nga ba sa ndoki to ba sa bala normal to bete pe sur moi bosu na Kinshasa mamoko abotela revenant na mundele ame mundele ba ngoti na poto na Italie pa na bango to bete sur na chaîne na biso do ba revenant ba bandi ko zonga ya marque na marque ba bandi ko zonga. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Au monde mutu, qu'on confirme dans le cas normal. Moi si à Zongala. Est-ce que beauté, vous avez beauté est normale? Mobile du charme, boy. Charme, vous avez charme normal. Salaka attention. Salaka attention. To sanganaka. Sanganaka, Zalaka l'esprit. Au moni, so kutana mutu mususu muta normalité, muta monde te. So kutana mutu esprit, o baba makile ndoto na écouter lema. O senti que esprit ngabe yali awo. To beta to loba yango meant for bino ba bringa na masanga na boîte. O linga ko babima. So ko la boîte, surtout ceux qui auraient koki. Bazwa ka mwasi ya mutu te, balinga mwasi na bar. La boîte, tout le monde va partir à 0 heure. D'ailleurs, tout kaka. Tout kaka. Tant que vous avez approché à Moutou, au monde le col à Moutou, normal. Donc, à Moutou, normal. Bah, mou peut baka. Ou à Sana Mato ya Koyoka, Ayoka. Ou à Sana Makashi à Kosala Sala Nini, Asala. Tout ce qui awa. Vous savez qu'on rappelle Bino Yaya, au lingo au joindre Bisso Yaya. Au joindre Bisso, la plateforme soutient à ma veuve. Naba orphelin yaya yo mutu
Vous avez la possibilité. Vous avez $1, moi $2. Benga biso to sunga ba veuve na ba orphelin. Contribution na yo. Ya chaque mois na $1 et ko pesa biso esengo. Benga biso ngo participer. Benga biso na plus 27 61 88 58 455 plus 27 61 88 58 455. Benga biso kote na plateforme ya soutien ba veuve na ba orphelin. J'ai toujours dit ba veuve na ba veuve assuré que comme article la veuve ndengwana. A la possibilité peut-être moi 50 € na yo, 100 € na yo, 1 € na yo, 2 € na yo et que sunga veuve mo quelque part ate karatama tembele atandunda pona atangisa ba orphelin classe pour l'autre ba ko mapé batou. La bazo bandela yango chaque fois vous avez na bilamba o bala ba shooter o e ko bala mikie sangisa yango nyo surtout vous avez la mikili en poto na étage o contacter biso o tinde yango et pas na biso la Kinshasa na Kinshasa to ko zo yango to ke ko kabula ba orphelin soko na Afrique du Sud o sangisa yango nyo surtout o bengi biso to la ndenge to ko sala poto zo yango to tinde yango et non ba orphelin balata to kabela bato o bazangi eloko kakolata. Rappelez-vous, et là, on a besoin d'en au ça là déjà, nous avons besoin d'en pour la actuellement. Donc, merci pour ça qui est belé, il y a un abisso. Qu'est-ce que vous rappelez? Ah, ce que c'est un problème, il y a peau, la cicatrice, moi, la zika, cicatrice, si la raté, il y a une cicatrice dans d'autres, ceux qui n'ont pas la raté, difficilement, voilà, problème, au lingue élargissement bassin, au lingue bibiel naturel, donc, tout ce qui est, makambu, peau. Benga bongo docteur Guilin les bourgeois tala benga ka nzambe ya loposo ya so ki parla makam nyos totali pour loposo akosunga yo docteur Guilin les bourgeois benga na numéro oyo plus 243 85 46 86 411 docteur Guilin les bourgeois benga na numéro oyo plus 243 85 46 86 411 voilà. Tosuki awa, tokutani lobby pour le numéro msusu ya Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.